Moni frère Michel Bakenda. Moi na mbali assez décevoir biso plusieurs fois mbali belé na ebélé. Papa na biso Jean-Baptiste Sumbela. Toyebaki yo na bonzambe penza pe toyebi yo to baka ko toyebi yo. Mais comment boteli biso mwana lokola Bakenda? Azali humiliation vis-à-vis ya parole de Dieu o biso toyebi ke yo pasteur na ye ozalaka na yango. Kokoki kokende na mosquée ya ba musulman. Yo mona ba musulman ba tie TV ya munene po bato bala na match na kati. Yo kokende ata epa ya ba to ba science occulte. Bato nyonso yo baza même ata pa ba ate. Est-ce koko kekuta bango ba tie TV? Est-ce que Kimbangista koko tia TV na kati pour que bato ba kota na temple ya papa Simo Kimbangu bakende kolanda match? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu avec ces églises de réveil qu'on appelle des binzambinzapi? Nous sommes fatigués. Bolakisi biso nyonso, bolakisi biso nyonso. Aomo sakana nzambe do Michel Bakenda, so famille ne bolanda nga. Bokebisa mwana bino mbongo azui ekosa été. Mbongo azui a chance loko pamba ekosa été. On ne blague pas avec Dieu. Mais lelo batu auto sela banalise oyo pona bango mo balingi yango te. Bazo mona petina nango te, bazo sakana pe na yango. Ce qui Léopard est échoué. Vous savez, demain, si les Léopards perdent le match, Bissono soir. Tokofinga bango. nous allons. Je ne pense pas qu'on arriverait à battre l'Ouzbékistan. Mais nous, souvent, on gagne par 0-0. Moi, j'aimerais beaucoup que Messi gagne encore. Voilà. Congo, mboka bakoko batikela biso. Ata oboyi, mais kati no makila Congo ezoganda. Olingo lingate segele changer. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci la nouvelle tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons épiscopo yambo rendez-vous rendez-vous na kitata les grands wazalendo du message. Nakanisi lelo toye pona kosala un peu analyse par rapport ya makambo oza koleka mboka na biso ya mondial ya RDC ke mondial a tout on dirait to memingambo vraiment et zoko sala ba problème depuis mondial le bandaki pona biso to moni agissement ya basali ya nzambe o to benga ki lokola ba serviteur de Dieu o to yebaki kala ndenge bateya ki biso parole de Dieu ndenge nini ezalaki kotambola na mateya na bango par rapport ya makama mokili mais to moni lelo ba prophète nyonso ba se relancer na bango na prophétie ya léopard. Or na kati ya makambo ya bale tokomona il y a des pronostics o ba benga ba pronostic mutu moko a imaginer ame kopé sa pronostic na bi que la match wana komona pour na ngai ba ko gagner D1 topé 3D topé 4 5 wana ezali eloko ba benga ba pronostic et puis tozana eloko pe to bengaka parole de connaissance. Donc koyeba msusu RDC robeta na Brazzaville ka Brazzaville to beta déjà bango. Donc lobapé que RDC a gagné pour évidemment que RDC a gagné en Brazzaville. Alors toujours comme moi maintenant la prophétie est que ça la nini na makamba léopard parce que
tomoni vraiment bon nombre de prophètes oyo mboka oyo totielaka penza mitema oyo tobande ko considérer comme basali nzambe, mais niveau bakendeli biso vraiment tobande koloba toujours que tozo ko regretter basali nzambe. Mais lelo pe komi passe komi même si oye na parole pour ko expliquer bango likambo ndenge ezali, bato ba ko insulter, bato ba koloba nyonso ba koloba, mais moto moko te azofanda ameka kotala boyebi pe a situé bana nzambe ke likambo oyo alegara nango biso bana nzambe toko ko agir ndenge nini. C'est vrai, ba les communes à deux dimensions, toi la dimension locale, ndenge ba équipe na biso la kaloko ba vita ba imana, tout ça na dimension internationale oyo eza koloba, ezo ko engager nation. Oyo eza muta vita, eza la muta imana, tout le monde a ko sepela pona mboka na ye. Mais il faut faire très attention, même si bolo balikambo mboka, parce que belé ceux comme la likambo mboka, bah on dit que nous sommes tous concernés. Et donc le roi ma mboka, donc biso tout en akati makambo, mais tout ça l'attention, biso ba na nzambe, babi mokili o ya bisoté, mokili mo pesa mboka ti. Donc d'autre part ba ko Congo ya bisoté. Donc okolo ba ke Congo ya biso, mais na niveau makama nzambe okolo ba ke Congo oyo eza ya bisoté. Alors tomoni frère Michel Bakenda mwana mbali oyo assez décevoir biso plusieurs fois mbali belé na ebele. Moi je regrette une chose na kamwaka papa na biso Jean-Baptiste Sumbela toyebaki yo na bonzambe penza pe toyebi yo tolobaka ko toyebi yo. Mais comment boteli biso mwana lokola Bakenda? Mwana lokola Bakenda azali humiliation vis-à-vis ya parole de Dieu o biso toyebi ke yo pasteur na ye ozalaka na yango. Parce que balobaka lion abotaka lion, pourquoi botaka mpuku, ngomba botaka ngombe, nyao botaka nyao. Mais comment na dimension oyo makambo ezo okendela na ndeko na biso Michel Bakenda ezali pasi pe mawa. Vraiment ezala ba image mona zala ngo Michel Bakenda makamba sali amu sakana nzambe no Michel Bakenda so famille ne bolanda nga bokebisa mwana bino mbongo azui ekosa ete mbongo azui ya chance eloko pamba ekosa ete. On ne blague pas avec Dieu. Ba sakana na makamba nzambe te. To moni niveau oyo ekomi lelo ba pasteur nenga ba komi. Moi je me demande et puis je dis bato bazaki ba puissant tolo baloko la Coutinho. Total sort ya Coutinho to pe suka Coutinho lelo. Wapi Coutinho lelo na scène ya makamba bonzambe. Lobi to moni su denile si to zalaki na ekaka awa. Lobi wana to sa ko mona su denile si te azo ko mona na suste. Alors, ezali difficile pour na biso parce que tango biso to za ko ya ko meka ko avertir pe ko kebisa pe ko lobaki boetika bato bazo mona biso to za mabe. Mais awa ezali plateau ya analyse auto salaka ezalaka nango pe na sport na lobi na pesa ki exemple to mona ngo na sport soki match eleki to pe avant match ba journaliste ba sportif bayaka ba bandi ko sala ba analyse sur match sur makambo ndenge ko se dérouler tout ça ezalaka important même ba joueur pe balandango po sunga bango. Mais lelo bato auto sala ba analyse oyo pona bango mo balingi yango te bazo mona pe tina nango te bazo sakana pe na yango. Mais komona ndeko mobali o Michel Bakenda parce que tout le monde makamba balé aza pena na kati église azo koyemba penza nzembo nzambe shekina nzambe kiti aza koyemba mwana mobali wana abandi ko sala comédie ya mutu ya wisa na kati église na kanisi même yo soko landi yango ko regretter parce que yango tokomona bato na biso oyo bato ya message parce que bango babandi ko bunda à tout prix que ba garder parole wana pure parce que man tanga bande ko kweya ezala ki pe na condition ko garder yango pure mais ezala bato musu ba bebisi ba man na bango ba corrompre yango eza su kitoko te. Je sais frère Patrice Ayemba qui na pesa exemple ba nzemu su pesa yango eti za Sylvain Kola, c'est toujours dans le message baloba kike na mokola suka to mona ba makambo belé yango batango suka yango yango tobiki de Timothée chapitre 3 dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront donc batu ba komi o ba komi lelo. Alors il faut avertir les peuples de Dieu ba côté les mains parce que tout le monde azo ke kana ba sentiment balé mais tout ça la moi analyse na moment muke awa to meka koloba mais tout en une image ya Michel Bakenda nenga zo sakana kati église nzambe
amoni frère moi libandi kuna soki akovu azobenga ye muto awisa pendant kazoye manze manzambe, c'est regrettable. Alors tu as une vidéo après tu zongi. Kokoki kokende na mosquée ya ba musulman. Yo mona ba musulman ba tie TV ya munene po bato bala na match na kati. Yo kokende ata epa ya ba to ba science occulte oyo. Bato nyonso oyo baza même ata pa ba ate. Est-ce koko kekuta bango ba tie TV? Est-ce que Kimbangista koko tia TV na kati pour que bato ba kota na temple ya papa Simo Kimbangu ba kende kolanda match? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu avec ces églises de réveil qu'on appelle des binzambinzapi? Nous sommes fatigués. Bolakisi biso nyonso, bolakisi biso nyonso. Ce qui Léopard est échoué. Vous savez, demain, si les léopards perdent le match, Bissono soir. Toko finga bango. nous allons... Je ne pense pas qu'on arriverait à battre l'Ouzbékistan. Mais nous, souvent, on gagne par 0-0. Moi, j'aimerais beaucoup que Messi gagne encore. Voilà. Congo mboka bakoko batikela biso ata oboyi mais kati no makila Congo ezoganda olingo lingate sengele changer. Merci beaucoup. Nakanisi bino moko bolandi vidéo eza participer mawa. Oh Michel Bakenda. Ba Michel Bakenda bana oyo ngai na sekara mingi. Na lobaka jour musu na kenda na cimetière ba jour eza ba le 1er août na kenda na kenda na cimetière ya Nécropole. Nazo tala ndenge na bino observer kana tala ndenge batu bakobandu ya na batombo ya ko reconnaître bato penda peut-être bazalaka na bango. Na mona tombo ya Marie Misamu na lela. Na tikala komona ta mutu moko oyo Marie Misamu amonela pasi te to asalela ba makamba bolamu. Ni Moïse Mbiye, ni Mike Kalambai, ni ba oyo nyonso bino boyebi na tikala komona bango te. Ezaki na mwana mwasi moko na koluka ba image wana ozongisela binongo. Mwana mwasi mo boye mo kaka ya Maria ya kana kantine ye ayeko sokola tombo ya Marie. Na même na famille na bango na mone bango te. Na surprise na ngana kenda komona na tombo ya Ada Bombole, ya Jeannette Bombole plutôt. Donc Ada Bombole tindaka mutu chaque année le 1er août wana bakenda ko changer flair, ba changer ba disposition kati na nini wana oya kolongola balongoli ba biloko oya kotia batie vraiment na kamwaki. Ada Bombole atindaka mutu na tombo ya Jeannette Bombole chaque année bakenda ko changer flair. Ana jana ye famille mutu na ye etombaka azaka sur na Afrique du Sud boy na moni penza boye mutu aye abandi kolongola bilo nini na tuni yozana na bitenga nazali agent ya nani ya Ada Bombole donc ngani mnasala ka musala awa na yaka chaque année na yaka changer en tout cas na félicita ki Ada Bombole na kepa ya Ale Moloto mama na bien lelo pena na omona Franck Moulaja na omona Henri Papa na omona tabato adoron l'Éternel na omona nani nani na omona Nadège papa moto moko te ayaki wana eza participer mawa na kenda kisu na Mingadi kuna sikana kende komona Guinée Cham na kende komona Debaba do muto ata moko te ayaki. Alors regret za nini bandeko na ngai tozomona tozana match ya Léopard ezobeteke Coupe du Monde biso za ba Congolais. Tous en essayant en tant que patriote que tous en Congolais, tous soutenir l'équipe Nabiso, n'andé ba osala makam na bango, ça nous regarde pas parce que na auto salle déjà mission na lobelaki makamba bali mais na zomona likamba ba prophète ango ezosi laté moko aleki alobi bolinga boli ya prophétiser ki mabe abi bolinga te ako prophétiser kaka to monaki évêque Mukuna pe a prophétisaki. Mais émission on a interpellé les serviteurs de Dieu. Tout ce monde a Congo ça na lire ya kobonga. Mais pour Congo bonga il faut que les serviteurs de Dieu basala musala moko noble pour que Congo vraiment ezwa elan ya sikapo elan e bonga. Mais to limité Congo o muto lobi lobaki A, lobi kuna lobi B. Lobi kuna lobaki C, lobi kuna komina W et ko bongisa mboka oti. J'ai des images parce que nazo mona mikolo yo évêque Mukuna au-delà ya makamba bale na makamba politique tout azawana nazomona etro na ba sortie médiatique na et na kamwaka tango na monaka évêque Mukuna. Je me souviens encore tango président Zwaka pouvoir batu ya Semko
ba shole ba telemaki ba bande koloba alors mukuna telemaki abande ko condamner catholique alors baki en tout cas catholique vraiment babima na mamba politique babima parce que ba église ezebele mais pour la nini bango bali ko kota na makamba politique en tout cas shole atika mobulu tout ça l'église est apolitique l'église est au milieu du village mais chose grave les autres comme on a chaque jour mukuna za ko ya ko manquer shole respect ko ya ko loba mabe pona shole ko sakana shole biso na karato bale ko ba catholique vraiment baza batu moko ba respecter bango makasi mais lelo à cause de la politique avec mukuna oyoka kate na ebi oyoka kate mais na epe so conseil tika biloko zo sala ta ba benga bino ba deno ta ba benga bino ba to église de réveil boza des autres boza batu mabe ezalaka kolanisa makambo o bino moko bosalaka lelo lobilika mususu lobilika mususu un homme de Dieu akoko marcher ndengwana te un homme de Dieu fois à la tout droit à la sembo mais obino bozo sa eza sembo te lobi shole asalaki toujours musalo bango basalaka wana ya kozala derrière la politique yo boya ki shole azala derrière la politique olobaki église catholique abima na makambo politique mais le lobino ERC bokoti na kati ya makambo politique alors ndenge bokoti na kati ya makambo politique bozo sala bien to bozo sala mabe or ngana ebike bozo sala mabe botika parce que bobaki était église ezali au milieu du village. Au milieu du village, c'est-à-dire église ezali sika raison ezali. Isika auteur ezali ko baki o eza mabe. To lobite que église ezala non pour pouvoir ezala pe non pour l'opposition te. Azala sembo o azo sala mabe azo baki te yo opposant sali mabe. Te yo pouvoir sali mabe. Mais to mona église eza prêté ya ko aider mboka oyo etombwama. Neti makaba match bana nzambe balobi bon to eza na image moko mona mwasi mu bozo finga pasteur mukuna tango ba betaki match ya renaissance ba renaissance mi bale kuta na na tseli bino image wana boka somo na mona mwasi mo zo finga ba insanité mosala nzambe eza bien te biso tozo iso sala biso pasi parce que to ebisaki bino makamba bale oye biso to bito kota na profondeur makamba bale il y a des vidéos na ba YouTube wana botika ko mixala lokola bozo mi pe sa raison botika ko mi konsana bale wana c'est le diable en personne botika ko mi kosa bale c'est le diable en personne alors to yaki ko meka ko sala analyse pona ko luka ko talisa biso to sala attention na makam oyo mwana nzambe azana chemin au fois landa ba pasteur trop c'est trop botika biloko bozo sala soki to lobby o to lobby soki to lobby te ono batsaki bino na poto loba alors to ko respecter bible lobby ke tout ça lokwa ba sentinelle ba établir biso poto loba vérité poto établir vérité poto ta sabana nzambe parce que biloko lokola ba match biloko lokola ba catch biloko lokola ba sport wana ndeko nanga to ke ne pas to songe pas qui se vandi wana makasi bana basi to yebi bango na ba équipe ba léopard wana to yoka ba témoignage ba audio bima ya ba entraîneur comment baza ko zwa bana batu to yebi ba makamba réalité to yebi ba nebele to wana ba ona banda ko balinge ko beta bale mais ba beti sous bale te pona ba témoignage ma msusu ba bi que non bale faut kisi kaka ceux qui s'est to kene liboso te alors eza passe pe mawa na ka ko mettre en garde na ba prophète na ba pasteur na ba conduite bino nyonso bozo sala bozaki na devoir boyebi liloba makamni epekisaki makamni eloba ki me boboyi yango bo se comporter quand ndenge bolinga ko se comporter bo humilier nzambe parce que apesaki bino musala bo sala bo mi démissionner na ba responsabilité na bino biso to comme batei na bino poto te aka bino na bandimi problème ezate tozali ba episcopo to sala musala wana mais eza pas pe mawa boyeba que jugement nzambe ezali un jour et ko rattraper bino na ba conduite na bino donc je crois que auto zaki na ngoya koloba mokolelo yango na botala mo ba vidéo to sélectionner bino mo biloko mike bo mikotala kaka ndenge Michel Bakena sala ba buzo bana na mo ba pasteur makabazolo ba botala bino moko nini eleki wana alors et interpeller basali nzambe bozonga na parole retour à la parole parce que balobaki yango bien na mokolo suka et aux abattant difficile tokoluka mokili to mona ngo na kati église tokoluka église to mona ngo na mokili
Nouveau na Kitata, les grands Wazalendo du message. Tokutani prochainement. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours, à tabater loko, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. À l'un des mikolo somme. N'habité mindé là, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, à problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à ibneni, ou à ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.